Oui, très chers fidèles internautes, vous tous qui êtes déjà habitués à nous suivre sur notre chaîne YouTube Alta TV Canada du révérend pasteur René Vincent Chiboula, je vous dis comme ça, shalom, et je vous souhaite déjà mes meilleurs vœux et bonne année 2020. Merci pour ces tout derniers numéros de l'an 2019 du rencontre de grande famille Banankembo ici à Kinshasa. Comme nous avons déjà l'habitude de vous mettre de différentes rencontres de Banankembo sur notre chaîne YouTube. Et cette fois-ci, nous vous proposons le tout dernier rencontre de grande famille Banankembo. Nous sommes aujourd'hui le 15 décembre 2019. Tout à l'heure, vous allez voir comment nous allons nous réunir et qu'est-ce qui va se passer. Je dis comme ça, merci. Nabino Nyonso, Bayaya, Bapapa, Bamama, Bandeko, Baleki, il y a grande famille Banankembo, Oyo Bomesani Kolanda Biso sur internet. Par cette occasion, nous voulons vous dire merci pour na soutien Oyo Bo soutenir likanisi Oyo, mpe ndenge to tamboli na yango, wuta to demaraki ba réunion na biso kino lelo, boza na biso a contact, toza kozwa ba suggestion na bino, toza kozwa ba appel na bino, ba encouragement na bino ezosa na biso bien mingi makasi. Souci eza moko totambusa musala oyo tata Nzambe abengaki biso, singa oyo akanga biso na kingo eyemba Sœur Marie Misamu, moto akokima ngo azate nana akokima Yesu Masiya. Na biso na bino ezala bandeko oyo bazokambama na YABG kuna na Europe, ezala bandeko oyo bazana révérend pasteur René kuna na Canada, na biso bato toza awa na Congo na bandeko bazana ya Roger Sunda na Angola. Tozo senga tozala bomoko, to se soutenir la main dans la main pour Banankembo. Eza vraiment révélation oyo wite pa ina Nzambe, mpe tozo bika ekeke oyo prophétie bimaki ya papa Pietro Moshimekim, Nzambe alobaki toko panzana lokola bambuma ya paipai. Lelo to panzani tozana ba différents pays plutôt, ba différents continents, kaka pona kosala musala na Nzambe. Boye malgré ba voyage na ba oyo totikali awa, Choral Banankembo ekoki kokufa te. Na annonce na ngai nalingi napesa bino mbote lisusu na komona Yesu, ngai wa bino prophète Eric Nkwa na kati ya Banankembo. Na souhaité bino bonana 2020. 2020 na ko proposer bino numéro ya liboso et kozala ba message de vœux ya grande famille, na ko tambola ko luka ndeko moko moko, na ko tambusa caméra, na ko sala caméra baladeur, ko zwa ndeko moko moko ne pa yo na kokutana naye aloba ne fiske un mot pona Banankembo na ba oyo boza libanda na ba oyo boza awa. To sala échange de vœux na yebi prochain rencontre ezoya to kokutana le 12. Prochaine rencontre ça le 12 janvier. Mais avant le 12 janvier, nous avons proposé bino premier élément en 2020 et que ça la micro baladeur oyo ya bande ko na kokuta na bango pona lokumu na Yesu. Natiki bino bolanda milulu ndenge nini ekoleka na kati ya temple ya CPK Matete na Lokoro. Tolanda makasi ya unité, c'est la question complémentarité et ça. On va dire que Ghana n'est pas Koyeba, Ghana n'est pas Mbogo, Ghana n'est pas Bitogo, Ghana n'est pas Nyonso. Aussi longtemps que nous formons un corps
dikise biso nyonso toza moko. Na kati ya corps dikise soki nzaka wana eza na pasi libongo ezozwa pasi. Soki mutu wana ezosala pasi motema kuna mpe na kati ezosala pasi. Yango na kati ya bana nkembo esengeli na biso tozala baoyo baza kosala bomoko oyo bazosala force voire même ya église na biso. Nauti kokumisa Nzambe na sepele ya témoignage moko ndeko apesika tozoya awa alobi Mungu na Nzambe azotambwisa église azosepela parce que bana nkembo ntango basalaka eloko eresisaka. Donc je suis fier d'être moi na nkembo. Na Nzambe bafier na kozala mwa na nkembo parce que toforme eloko moko na kati na Yesu Kristo biso nyonso tozali mutu moko. Soki tokoki kotanga Bible na kati na Ephésiens chapitre 4 verset 4 tokoki eti na 6 toketeli Yesu maboko etela Yesu maboko makasi totali makombo na Yesu. Bible elobi na biso il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc, nous avons dit que nous avons dit moko. Et ça veut dire que nous avons moko. Donc, nous avons dit corps du Christ. Molimo moko ya moko est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous avons formé le logo moko na quatre espérances. Il y a vocation à ngai na yo pouvoir kusali na Nzambe. Kuna malobishi il y a un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il y a une seule foi, il y a un seul baptême. Et ça na Nzambe moko. Kondima ya ngai na yo ezaka kondima moko oto croire na le roi de roi avec Jésus-Christ. Toto dimela na Nzambe moko parce que Seigneur nous soit ta de roi ya Nzambe. Tout ça dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et un seul Dieu est Père de tout, qui est au-dessus de tout, et parmi tous, et en tout. Alléluia. Amen. Donc, naïma na tembo, ils sont tous les choses à la Yamo, essayez na nyonso tuwana, eza basé, unité na biso, eza basé na bolingo. Alléluia. Amen. Parce que quand la vie sera suivie, aussi longtemps nous sommes unis, n'a qu'à bolingo, n'a qu'à complémentarité, pour ça la vie. Nous avons croire que dans la réunion haute, nous avons pour cette solution. Mais Seigneur, à besoin de la vie, nous avons la monde. Nous avons la pousse à tous à la monde, bolingo est à la carte de biso. Ceux qui sont à bolingo, tous se compléter. Tozaka na momoko tozala kamamine. Pe komo ya bana te modeli Nzambe yebo kwa lobela biso ke bana te ko bazalo kwa ezala ndingwa. Parce que Nzambe akosa te, Nzambe asala ba o ya lobi. Donc pour la bana te ko ba okele je sala ni bisa. Pour bana te ko bazala ni kile. Donc Nzambe okosa na bana te akosa te. Mais ce soir azala besoin tozala moko. Tozala na moko. Na kama moni mwingine azala pasi wana eko mayangani yo. Tolo wana fitilité. To garder unité ya bana nkembo. Même si to panzani toza musika mais dans l'esprit ils sont un. Tozala moko. Tangu yo kuno kukima moyo ozokole lori, ozokole la prana majani. Na ozokole ya yeye yo antako za ini na yeye na kati na molimo musama okozwa pardon na yeye komi ya yo. Na kozwa pardon de komi ya yo. Mais ça bazaka na besoin kozala ini. Tolongwa na distraction, tolongwa na médisance, tolongwa ezali kozala kiboye. To fixer les gars na sauver Jésus-Christ. Oyemo kwa sa ini na paix. Kuna sotokani na Jean distance. Alors ina lingino za moko ndenge ngai pena papa za moko.
nature ezoteya biso te. Tozomona kati ya nature bato mosusu basangani bazosala force moko bazosala force ya kosala likambo moko bongo biso bana oyo toyebi nzambe na bongo esengeli na biso tozala bolingo tozala bobongo na bobongo tokosala makambo minene na bobongo tokokende mosila na bobongo wana l'église na biso ekochange à travers bana te. Alléluia. Nzambe azosenga biso tozala bobongo tozala bobongo parce que tozokwana nzambe oyo aza bobongo. Talaka bolingo Yesu akasi mpona biso atiki na ye gloire ya papa na ye mandili kaka kita akufa mpona ngana ye oyo topanzana kitokoma bomoko. Tala Ève salvatrice oyo Jésus ayaki koaccomplisse na croix alingaki division mpe Yesu na biso alinga division mpe nzambe alinga bomoko epepe tokoza bomoko nzambe akosala ya kokaba. Nazopesa ka exemple ya couple soki na ndako wana couple wana baza bomoko nzambe akopambola bango. Mais soki ezoki eza na kati ya couple mama aza na ndenge na ye papa aza na ndenge na ye na famille na bana bayokana na te na papa bayokana na te na mama ya desordre nzambe ejama asalaka bisika ya bongo. Nzambe asalaka bisika kini ezalaka nzambe asalaka bisika bolingo ezalaka nzambe asalaka bisika bomoko ezalaka. Yango sengeli na biso bana nkembo ndenge initiative komite na biso ezwaki topesa bango maboko tokende liboso tokokamwisa mokili na kati ya bana nkembo. Kombo ya bana nkembo kokamama partout à travers yo na ngai topesa komite maboko tozala bomoko tose komplete bisika oyo ozali mingi na mso akomplete wana na nzungu ya mai soki bobateli mai katikati yo besoin ya kotondisa. C'est ça la complémentarité. Esengeli ngai na ye tozala bomoko nzambe pa kopambola biso ngai na yebi ke bana nkembo baa na mapamboli. Komona na bana nkembo azali na yebi ke biso nyonso toza bana mapamboli parce que nzambe aloba uta biso tozali bana mikie baprofesi wana ebebe kobima nzambe apambola bana nkembo bakopata ndenge kaka aloba mpe esalaka na yebi ke pauvre na bana nkembo azali. Amen. Nzambe azapambola biso. Amen. Ezosengaka bolingo ezosengaka bomoko tokomona nde nzambe akosala kati na bongo ya biso. Alleluya. Oyo tokende liboso tokokamwisa mokili na kati ya bana nkembo. Kombo ya bana nkembo kotangama partout à travers yo na ngai topesa komite maboko tozala bomoko tose komplete bisika oyo ozali mingi na mso akomplete wana ta complémentarité. Esengeli ngai na yo tozala bomoko nzambe pa kopambola biso ngai na yebi ke bana nkembo baa bana mapamboli. Mombona na bana nkembo azali na yebi ke biso nyonso toza bana mapamboli parce que nzambe aloba uta biso tozalaki bana mikie baprofesi wana ebende kobima nzambe apambola bana nkembo bakopata ndenge kaka aloba mpe esalama na yebi ke pauvre na bana nkembo azali nzambe azapambola biso ezosengaka bolingo ezosengaka bomoko tokomona nde nzambe akosala kati na bomoi na biso. Alleluya. Toyeba koseforce na kati ya bolingo na kati ya bomoko. Balobi unité ezali caractère de ce qui est uni eza lolenge eloko moko oyo ezali moko. Balobi lisusu eza ce qui ne peut être divisé. Donc ngai na bana nkembo tokokokabola te baproblème eyaka me tokokokabola te parce que spirituellement makilo ezoleka mpa na ngai yango ezoleka mpa papa posi eza makilo ya Yesu Kristo. Alleluya. Amen. Alleluya. Donc makilo eza mpa na ngai yango eza kama mputa parce que biso tozimela moko za Jésus Christ tokokokabola te toza indivisible. Donc tokokabola bana nkembo te atokei wapi so bafuna yanga nzambe wana nkembo eloko wana zipilaka makasi yo moza mwana nkembo aya ngana za mwana nkembo tolobaka teke nazalaka mwana nkembo me naloba naza mwana nkembo parce que toza nini yango toseforce
na komaintenir unité na kati na biso bana nkembo eloko nzambe azoluka yango wana mpo nzambe apambola biso esengeli na biso tozala ini tozala na bolingo tose komplete na oyo ezalaki yo bakisa invisible tokokabola bana nkembo ata kei na ye na zi azaka bana nkembo naza mwana nkembo eloko nazala fi naza fiere na bana nkembo ya mwana nkembo epe lobazo occasion ya koya ndenge komite na biso ezwi initiative oyo naza kosalue yango nzambe vraiment apambola bango mpe tosungana bango bayebi te soki aza na ta koya parceke bana nkembo bakabwanaka te alleluya bana nkembo bakabwanaka te nayebi ke bisika bana na nzambe bazali diable epa yaka ayaka mpe na makambo na ye me biso toza ini na jésus kristo kokabwana te libisa ezisala mu libisa mosala tomona te na kati ya bana nkembo tozoyeba korali moko me oyo asekoki kuna lobi nga na lobisaka ye te nga na tengana mpa na ye te nga na lia epai toute une famille tozoforme famille moko yango esengeli na biso tozala soude nzambe ana mposa tozala soude tozala bomoko basi na biso ezala amour basi na biso soki eza amour na amour okosiporte ndeko na ata sali yo mabe okosiporte ye na kati ya bolingo koyeba kolimbisa ye na kati ya bolingo kolakisa ye batambolaka be basalaka boye na kati ya bolingo nzambe ana besoin na biso toforme oyo ezali unité na kati na yesu tolongwa na bafitilité koyinana kosala na mabe tolongola yango toforme oyo ezali na vraie unité oza rempli na kati ya Saint-Esprit relation na yo na nzambe eza malamu mpe relation na yo na mutu eza malamu yango nde babengi vraie unité parce que okoloba te nga nalingi nzambe me ya posi nalingi ye te wana eza vraie unité te okoloba nalingi ye me nazomanifeste hypocrisie nalingi ye na minute ya posi nasepelaka na oyo ya nanga biembe me kuna na okeloba mabe mpo na ye nzambe ana besoin lokwandiza na bana nkembo te manifester le vrai amour ngai na yo to manifester le vrai amour to rester soudé basi na biso ezala amour basi na biso ezala Jésus Christ parce que Jésus Christ ye moko azalaki de le départ de l'esprit par le lien de la paix donc biso esengeli na biso toseforcer na kobatela bomoko na kati na kimia alleluya bana na nkembo esengeli kimia ezala ata omoni moninga asali isaleka kimia parce que bible yango moko mpe toloba toluka kimia na motu nyonso esengeli na biso tokonserve unité wana tobungisa unité wana te ata omoko kosambela l'église biso meyebaka na motu nongande na sanzambo na nkembo fo nabatela unité wana ya bana nkembo nabatela bolingo wana balakisaka biso de les basage nzambe aza na besoin na biso tozala ini tolongola bafitilité longola hypocrisie parce que hypocrisie ezalaka ya nzambe te nzambe aza na besoin na biso totenere ensemble tosoutenir komite na biso tosala misala ya minene ya kokaba mpe kabusa mokili outi kolonga liloba na nzambe nayebi te nzambe alobelobi engao na koyebisa yo toyebisa nzambe asalaki bomoko ebeleli na kati na biso alongola biso na bavitilité alongola biso na kati ya distraction alongola biso na koswana na koyinela na kaba busoba asalaki biso todelere ini na kati ya réunion oyo tozalaka toujours bomoko na bana nkembo nyonso bazalawa te nzambe akende kokota na mitema na bango nzambe simba moko na moko tobondeli na kombo na yesu bondela nzambe Zambe
toza kobondela liso mpona komite na biso Nzambe asunga bango apesa bango makasi apesa bango force mpe bolingo wana asunga bango apesa bango fumayele ndenge bakokodirige bazali oyo tokondeli na kombo na Yesu tiki bande kwa komite mabuku kuti moi bazali kolala te koluka lolenge tokoki kosala bazali koluka motu moi kosala ngo ebongi mpona lokumu toye kosenga epana toye kolela epana yopesa oyo nzambe ndoko akosala malamu biso bayebisa po ete nyonso kosala eza malamu mpona biso bilaka na ondeleki malamu mpona biso nasinza mepesa nyonso babezala mosika na bango esprit de moko ezala mosika na bango benediction ezala partage na bango mayele ezala partage na bango kimia na yo Nzambe emonisama amour na yo emonisama kati na bango na kombo ya Yesu tozokende su kobondela tosenga na Nzambe yebisa Nzambe makambo oyo olobaki ndenge olobaki kopambola biso na kati na mosala oyo esengeli topambwama parceke mosala ekosala mapamba te soki mbongo eza te yebisa Nzambe pambola mwana nkembo nyonso mpe ntango ozopambola epesa susi ya kosoutenir evre oyo bapromese oyo nakaki biso seigneur salaki eyeba kokokisama na kati ya bomoi na biso na kombo na Yesu tobondeli Seigneur nous entendons. Bénédiction royale à jamais de papa. Nous saluons le Seigneur Jésus. Nous saluons le Biso Momote, ceux qui te saluent ma coquille Jésus. Zambe nous parle à Biso. Apprends à Zambe. Yesu na la yemi yoko sakate. Nyonso yolo va coquille sakago. Seigneur nous a besoin na yoko Zambe. Yoko kisako nyonso yolo va pour la Biso. Na kombo na Yesu Kristo. Tout le monde d'église. Mettez Yesu maboko, mettez Yesu maboko makasi. Alléluia. Alléluia. Là, c'est la fois passée pour le baguette de tous les anciens élèves dédiés. Ma passion à la qualité, à qui pas monter. Mais à ce qui s'est dit que, à ta quoi qui a sa carte, moi d'ailleurs. Donc, on aura sécurité, nous allons aller au Congo. Pour eux, pour le bac qui est, puisque nous avons anciens élèves, ou anciens élèves, il y a un mot, il y a un thé, il y a un thé, il y a un yango tolobaki la fois passée na toyoki okuna mateya donc nayeli mama tokumbisa Nzambe na mateya oyo alobi tokutani esu te balete bien nabengaki kaka nabi yo moto te temni nabi te eza kaka te donc aoteya oyo toza na mopusa bazali kotela biso je vous dis makambo oyo alobi ya unité soki bito kena na bandeko ya Amérique po tokotela mpona bango tokela bandeko ya Amérique soki totala bandeko yango baza na Amérique eza balidere balekele toza na président ya Kene toza na président Bonichipuki toza na dirigeant Mampuya Mpuya Wabne toza na dirigeant Pascal ya Solo toza na yaya mosusu guitariste ya Kabamu toza na ya Mpundinu toza na ya Mobe. Alléluia. Na bango nyonso baya bongo te. Je vous dis oui. Amen. Parce que nameka kosola na bango. Oh, place o bana baza siko na Europe toza na ya Belgique toza na Mali toza na Chilo toza na ya Jean Kokolo ya William Paka ya Mambe ya Anita so talika komona ke baola kuna baza plus bakambi
ba o baza les robes baza plus passé pour y aller vous avez des plaques presque série moko pendant que j'ai accordé avec la série de la biso na journée. Mais je vous dis que nous devons beaucoup prier pour la bataille de la biso Amérique. Amen. On va passer par ça et il y a des pasteur, il y a le logique qui est pasteur, il y a la bataille, il y a la bataille, il y a Pascal, il y a donc, ça plus par rapport à la photo. Photo, il y a des gens, nous devons prier. Très bien. Donc, c'est des messages. Pourquoi nous avons et ça, hasard, nous avons ainsi à le bien. Et ça, Maloba, oh, nous avons Maloba, et comme il faut qu'on dise. Si vous, ils sont autres, vous allez dire, ils ont autres, et ça, il y a des gens ce qui a déjà été tourné par la parole, Amen. Cela veut dire, là, il y a déjà été. Alors, Zambé a dit à Sani et ça va il y a des gens qui ont Amen. Et ça, c'est pour nous sacrifier nos arts. Mais ça va le ça va le ça va dire ça qui s'assume les gens qui ont alors oui, on dit que ça fait chose qui est en dessous, tout ça qui m'a capté ça qui passe. Est-ce que vous passez à la guerre? Il y a des gens qui ont il y a déjà ça va dire ça qui s'assume. C'est là qu'il y a des choses qui vont se passer. Alors, ceux qui ont organisé nous a dit que nous allons payer par exemple pas dit talent ou ya pesio. Et ça mon combat ou ya pesa pas na kembo. Kolokola batu na kaya satana kwenda babona bomo ina siku kola kisaba bomozi ya nzambe c'est ça mission ya bana kembo tolobi abeli posa na biso ezali ya yo ata pasteur mama fallait biso to soutenir na mabondeli ainsi que na makambo même présence physique na biso même kokele koyema on avait commencé ça pour ça la tournée na bapako ponini to pesa kaka pour bango bakende liboso. Alléluia. C'est ça oyo nzambe koyoka te ezali kamuna biso te tozosala vraiment befort. Alléluia. Tozosala befort tokoloba te bamoyen nini te tozobebisa mpona koluka kaka tokende malamu. Alors nalingi ndenge mama alobi tosoutenir. Alléluia. Abi tosoutenir. Osoutenir comment? Dans ma prière. Na moyen financier na makambo ndenge na ndenge pour tout ça. Et tolingi siko biso nyonso mwana nkembo nyonso na oyo atikali na yo tozali koya tozala komboko ntango ndeko moko azwi likambo epuis bandeko wana bazala identifié. Amen. Bandeko wana bazala identifié mpo esungaka biso ke tozwa mbala moko makambo mosusu mpe tokumbama na mikumba tosungana. Alléluia. Merci beaucoup de confiance. C'est-à-dire, ils avaient déjà adopté au mois de novembre. Peut-être que nous avons un propre, mais c'est ouvert. C'est-à-dire, tout le monde qui n'a pas sauf dans les cas ici, toutefois, le vaccin est mauvais. On a le Covid fermé, mais pour qu'il n'y ait pas de vaccin, tout le monde est en mais tout est le simple, le simple. Juste pendant que nous sommes dans le statut définitif. Oui, comme abisso. Avant, statut de mon pays, parce que soit maintenant, pour l'obtenir, qui est volumineux, et ça prenait beaucoup de temps. Mais au moment où on est là, si c'est 2 pages. 2 pages, pour quand même tout à ordre, mon corps, on a été dans le pays. Alors, pour venir à la statut, qui n'est pas dit provisoire, mais transitoire. C'est un statut transitoire. Donc, avant qu'on a un type de statut
transitoire de la grande famille Bananguembo. Titre premier, de membres de la famille la grande famille Bananguembo. Section première, de membres effectifs. Et membres effectifs de la grande famille Bananguembo, tout ancien actuel choriste de Bananguembo ayant accepté les présents statuts de la grande famille Bananguembo. Article 2. L'acceptation est justifiée par l'achat de la carte des membres ainsi que la contribution mensuelle adoptée par l'Assemblée générale. Section 2. Les membres d'honneur et sympathisants. Article 3. Un membre d'honneur, toute personne physique ou morale ayant accepté et soutenu matériellement ou financièrement les activités de la grande famille Bananguembo. Donc, aujourd'hui, personne physique ou morale, parce que la paix, association Moukoué, oui, pour la crise de Tobé, Moko, la visite en Zali, la entreprise Moko, entreprise Wana, et nous devons soutenir la personne morale. Donc, Azali, l'office entreprise et nous devons soutenir les membres d'honneur, pour la membre effective. Et article 4, un membre sympathisant, toute personne physique, toute personne physique manifestant son affection et sa sympathie envers le groupe Islagoire Bananguembo. Type deuxième, des organes de la grande famille Bananguembo. Article 5. Les organes de la grande famille Bananguembo sont l'Assemblée générale et les comités provisoires, entre parenthèses ou bien transitoires. Donc, nous devons appuyer l'Assemblée générale. Il y a une union sur le Bananguembo, et il y a un comité, vous avez au Kamba, au Sala, il y a un comité de transition ou comité provisoire. Article 6. L'Assemblée générale est la réunion de tous les membres de la grande famille Bananguembo qui se tient une fois par trimestre. Toutefois, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par les présidents en cas de nécessité. Donc, tant que vous avez extraordinaire, pour donner un précis, le temps que vous avez rencontre extraordinaire, vous allez Simana Sanza, Missa de Yangan. Car c'est la contribution nationale mensuelle. Article 6. L'Assemblée générale donc, article 7. Les comités de transition provisoire est l'organe d'exécution des décisions de l'Assemblée générale. Makambo oyo te bakosala la tête ya mo et concevoir mais ça makambo to yo ngano ngi to baki makamba contribution ya mo comité ko na ndela musikoyo surtout yo kani likambo awa comité ko bana osala ke pour likambo wana ezala exécuté et pas une action nyonso. Titre deuxième des ressources de la grande famille Bananguembo. Article 8. Les ressources financières de la grande famille Bananguembo sont les cotisations de membres effectifs ainsi que les dons et legs et tiers. Article 9. Chaque famille Bananguembo doit mensuellement une contribution de 1,5 $ payable en francs congolais. Vous savez combien? Pour le taux actuel, ils ont dit 2500 francs congolais. Article 10. La contribution de chaque membre est inscrite sur sa carte de membre ainsi que sur la fiche centralisatrice. Tous 8 mois de retard parce que pour mandat de tout ça, il y a un membre du comité, tous les qui ont été avant rencontre Oyo, ne sali que carte ou en yété, n'a que la semaine de la carte. Mais avant tout comme en janvier, contribution spéciale, à part la contribution de Sakawana, il est mensuel. Titre troisième, des activités et des événements divers de la grande famille.
Article 12. Les activités principales de la grande famille sont les prières, retraites, séminaires publics, conventions, journées de louanges et adoration, etc. Article 13. Les activités complémentaires de la grande famille sont celles qui concernent la formation continue. Pour expliquer déjà, on va qui dans le mois de novembre, c'est-à-dire la formation dans la paix, on a pour bâtir Samaïl, c'est-à-dire la mission pour paix Samaïl, pour la paix Obika, c'est-à-dire la Montpellier, et la Négué pour Tam. Article 14. Des événements heureux. Alinéa 1 du mariage d'un membre effectif. À chaque cadeau d'une valeur de $300. Ce qui membre effectif 4 à Bali et Bishop Nyon pour Sangisa, il y a $300 pour la sommelier cadeau. Alinéa 2 du mariage d'un descendant du membre effectif. Ce qui est moi, moi, membre achat d'un cadeau d'une valeur de $150. Alinéa 3 de la naissance dans un couple de la grande famille. Visite officielle avec un colis d'une valeur de $50. Article 15. Des événements malheureux. Alinéa 1 du décès d'un membre effectif. Participation de tout le monde aux funérailles sous peine de sanctions pécuniaires en cas d'absence. Et puis, participation financière de la grande famille, valeur $300. Donc, ce qui est pour faire les gros, ils sont tous pour la madame. Ce qui est pour payer des $1000 pour foutre la manne. Ce qui est presque comme le caisse de bus. Pour foutre la manne, pour y la madame, foutre la manne. Ce qui est là, c'est un petit niveau à part de la manne. Bon, à part one année, pour ça, il faut pour réunir monter au moins $300 pour nous gouverner. Ils sont pour la part de la famille. Alinéa, du décès d'un allié au second degré, ce qui ne va pas faire moine. On a dit allié au second degré, moine, pour mon assistance financière de $100 et assistance morale par la participation au deuil. Donc, il doit assister à $100 et pour la vision sur la matin. Non, excusez-moi. Où il y a le premier degré, ils allaient plutôt $100. Premier degré $100, puis participation sur la deuxième degré de alinéa 3. Sur deuxième degré, au second degré de la langue Neko, vous faites Yaya Tolé qui paye la assistance à $100, paye participation à la photo participation. Alinéa 5, cas d'autorisation. En cas d'autorisation d'un membre effectif, assistance financière de $100 et visite organisée. Ce que nous avons à Béni, les activités qui sont dans l'hôpital, les cas où on a des publicités qui sont à l'hôpital. Et ils ont la côté de l'hôpital, tout fait à côté de l'hôpital, tout pour ça, tout pour ça, la visite. Tout l'hôpital a été qui vont là, dans son maillet, dans le montant, il y a $100. Alinéa 5, cas d'autorisation d'un enfant de membre. Assistance financière de $100 plus visite organisée. Article 16. Les cas d'hospitalisation seront chaque fois validés par la commission technique médicale, une sous-branche de la commission sociale avant toute intervention. Pour nous étaler l'hospitalisation pour te voyer dans ce monde,
Pour le monde qui moi, je suis mis à dire, vous savez comment on a à l'obino, là, il a béni, il faut qu'on ait la consultation. Et là, ils ont fixé un monde de cassis. La commission a étudié un mot. Attends, il y a des hôpitaux qui sont dit que non, quand il y a eu l'hôpital, quand il y a eu l'hôpital, les acteurs qui sont là pour salir le corps de l'hôpital. Mais pour ceux qui sont là, na batika biso motindu bikotamu lesela yango wana atobaki ete soki makanisi ezali otomoni ke sekeli plutôt bakisa likambo oyo tokoki kopesa yango na komite mpo tobakisa yango ete totambola elongo na kombo na Yesu, amen. Alléluia. Merci commission pour balobi wana eza babingaka nyonso chaque fois soki toza na kala loko tosenga bango bakende mama mpona kosunga biso po ete biso tokodetermine mpasi ya moto te alomungaka kokende bakoyeba non kuni mpasi na biso hospitalisation alo biso toyeba ndeni ya kosunga, amen. Donc yango mwa makambo ndambo tozwaki ndenge président lobi eza nano ya mafukwama soki makanisi mosu okoleke te mpona makanisi wana oye epai ya bakambi baongoma ngo mpe tokotya ngo na ensemble soki ete bandimi yango tokotisi yango mai toleka te ezala mingi mais entre temps tobala deja so tokoti janvier toluka tosaki ya stati ezala mpona stati nde tokozwa makambo mingi ya malamu tolobi amen. Merci wana ezalaki compte rendu na biso ya réunion eleki mpe oyo tozwaki nakanisi tozosenga bakomission nyonso soki komite alingaki koyesamba bato mingi boke tozala active eke biso kaka tosalaka te me tozala elongo isanga. Donc ntango oza na charge oza na responsabilité yebe ete chaque fois tokokutana ifo ozala na rapport moko opesa po ete tosungana nasi bato social topesi no bakamalaki mwana ya mbele bopekaki aza awa tokosalaki yango asalimia ok. Donc là, opération déjà tozwaki mwana ya mbela azalaki awa opéraki awa. Donc tozala makambo wana momo tosungana bandeko bayeleka balobi na biso likambo ya unité ya bomoko tozala même esprit ata likambo eza ndenge nini toluka makila oyo ezotambola epai na nga yango ezotambola epai na ya Yesu Kristo, amen. Nasi tokozwa rapport ya commission oyo eyanganaki ezalaki commission ya communication. Communication elingi ete koyanga bato eza mwa mpasi. Alors tobandaki kosupilie trop na internet, WhatsApp, Facebook. Tomona eke ekoki te bato mingi baozala informe te yango tosenaki ete fale vraiment bato mosusu oyo bazwi message ya WhatsApp te tobengaka bango kobenga. C'est ce qu'on a fait. Et puis même ata kobenga te koyebisa puis tobaki susu soki omoni message ya WhatsApp sala signe ete omoni yango. Alléluia. Bato mingi amoni message mais osignale te esunga biso te. Alors ezali tosungana biso tozala communicateur ke ntango likambo eza nayebisa ndeko, amen, nayebisa ndeko kofiso bato mpona jour wana azali te meya motu mwa yesu nayebisi yo nani ayebisi yo boya lelo mpona beni yo te okokoni na WhatsApp. Voilà, alléluia. Donc oyebaki nabengaki ye te nabengaki tobengaki Salem tobengi yani tobenga na telefone aye te mais tellement moto aza na besoin lokola eza eloko na yo aluki ayeba tolobi amen. C'est ça ce que nous devons faire. Masi anayebisaki ye kolokuna nabenge lelo akosaki oyo eza message eza na WhatsApp na ye oyo tosololaka na ye. Donc pardon vraiment totiango na motema ndenge bapasi na biso alobi totiango na motema po tozala mpe na mposa ya kotuna. Donc communication aza na besoin vraiment ke moto nyonso azala informé moto nyonso ayoka sango mpe
tellement nous avons besoin de makambo na biso nyonso oyo tozosala toza na bandeko baza na libanda Angola Europe mobimba epuis na Amérique États-Unis na Canada tolingi bazalaka mpe na biso elongo yango ozomona kamera oyo esengaka biso moins 25 à 30 dollars mpo na nini nde tofilme boye après tofilme tosololaki na rene na chaîne YouTube na ye amen donc chaîne wana chaque fois so biso tozwi événement tokotiaka kuna maintenant tokomine na suka te nayebisaki yaki aza d'accord mais tokobengana na ye mpoki apesa biso so bamoyen tolobi amen tozenge caméra mibale ainsi ye ordinateur moko mpona kotraite baimage entre temps eza na baévénement mosusu tokotiela ye parce que mpona ye eza chaîne ezala plus suivi alors soki chaîne ezali plus suivi aozwako amen rien n'empêche que biso akokotela biso mwa quelque chose mais tokoseke biloko tokai tokoseka biloko ete ntango tozosala awa bandeko yango bango nyonso bazalaka na biso elongo mpoke bazala mosika na biso te bayoka makambo oyo mate yango batei eza vraiment indispensable bandeko wana bayoka yango eza vraiment donc il faut ekomela bango il faut vraiment ekomela bango bayoka mbele na bango aoyebisa bango alléluia tokobenge epasaki na mwana amen soki bebe akomi koloba na papa cela veut dire eza leloko moko ezoya amen soki bebe akomi koloba na papa papa bandeko koyeba etaboka te matin tokosemblable semblable vraiment yango na communication alingaki komo ke tout le monde so nakutani yaki tene mikolo nyonso narapelaka ye sala mpe ndenge wana nalingaki tipa mama pipi ntango nazwi na telefone naleki tipa mama pipi nayebisaki abidi oyo naosala te naozala donc comment tosoutenir mosala na nzambe pour que moto nyonso azalaka informé donc commission azalaki na réunion epai na plate ya na biso Fredi Dongala azali plate moko na kitambo rien n'empêche mpe biso tokosoutenir amen eza ndeko na biso moto atongi ndako aoluka mboko soki moto moko awuti poto bebise non ena plate tel Fredi Dongala tanso na dibi nakofuta ata wimi alléluia pourquoi pas te soki tokomi mpena organise na kokotina biso moko pourcentage biso tosala commission biso ozali commission biso mpe kozali koni na kesi alléluia oh alléluia amen mwana nkembo azali te réservé déjà place hôtel kuna na kitambo place moko bien kole eza bien transport eza bien allez ntango avandi kuna mwa ata 20 dollars ekoti na kese ya jili ya moni bien mabe ezali alors il faut tosoutenir so oza na likambo na ozosala choral akosoutenir yango alléluia alléluia choral akosoutenir c'est ça notre rôle tose soutenir na misala oyo tozosala communication oyo azalaki na yango yango wana merci tosenga mpe bakommission mosusu tozala vraiment toyokanaki na komite ya chambre azalaki te il faut tosala secrétariat alléluia ezala secrétaire te mais ezala secrétariat oyo ezotourne parce que na secrétaire moko soki moko aye te on eza mpasi na biso mo tozwa barapport nasi komita kokoma bamembre mosusu mpona kokompete bango na genre mpo basala secrétariat ke barapport na biso makambo biso tozosala il faut tokomaka yango biso tokoleka baoyo baoya na séance bamona nde tobandaki nde tozokontinue ezala bien mpe secrétariat saso makambo mosusu basala tozala livre ya Petro Moshimoki alléluia notre papa donc programme de Jésus ezali nasi calamité de bénéfice babisa biso moto okende déjà kobanda yango il faut tosala livre na toyeba koma bana kempe bana ezali likanisi ya nani ezali te totanga bango na mikanda sinon so baya po balingi tokobeta histoire na bien te alors histoire ya kotransmettre echangeaka mwa forme alors lokola baza wana tokomi na mwana moko mpe moderne programme de Jésus ezali tokosala livre nyonso na kati ya communication pour que moto nyonso azala vraiment malamu na nkombo na Yesu amen. Bon,
excusez moi moke. C'est la toute première fois qu'on a participé à la réunion. On a surtout dans la ligne à Bouquet, à Montouné à Bissau. Donc, c'est la. Donc, car moni donc na ile sema moko na kusala na tena na moni akola na tena Maman Germaine akola raté tiens micro bon la CPI n'a pas idée sur tout papesi mais moi je peux évoluer. Mon frère, le monde évolué. La continue en 1989, c'était vers les années, donc il aussi ça. Année, 89, il y a la Potaki. Donc la Potaki n'a les Moko Boy. Dès que la CPK. Nga la zamola catholique na poli bon na baptisé na sini catholique le na ye mama ndi mutali aza bano sambela na bano ko sepela na mutu moko pona bano ko lingi de surtout na mama no mama mingi na ba nowe ano no sepela na yari ni na kota ka kura lo pona yari ni ko kana no ko la pemo munene yari ni pa munene na osaka kwa yari na oza kwa pardon ya boni bawo sisi kuna chimpuki otozanisha foto sola bana wala na yi pa avec une idée ni non c'est dans la kota pour na yi na façon bana ko conduire oral bana ko assister na zapo moi moi na si ça mimi na réunion na dini donc là il ça na boni bana ngene et puis ba idée ko pesi déjà bien. Mais dans ma réunion, ceux qui trouvent ça dans la réunion, la réunion, vous aussi ici. On peut savoir que nous tout dans la base. Donc, on se sent que c'est bon pour nous la prière. Donc, on tourne, on nous tourne à moi. Pour comment va aider à la là, on va ici. Nous sommes là, on doit être un peu pasteur. On va aller qu'il y a Jean-Claude Van Damme, alors que ça puisse être cette société, il n'y a pas ça à rester. Alors, il y a tout parti à voir. Dans la salle, mais il faut que ça ait des moments où on peut s'arrêter, ça dissous. Donc, la tique là, on est bien. Donc, on doit faire s'assembler avant de l'accepter, il doit y avoir 12 personnes. Donc, l'accepter aussi, ça veut dire, là, dans un pays, ça dit, dans un pays, on attaque les mecs. Mais ce qui vous a dit, on dit, ça va le bagarre, nous allons faire. Donc c'est ça, tout la suite, tu vas le faire que j'ai à la maison. Nous avons précisé, si on veut préciser, au lieu d'un mot, au pays, non, c'est pas ça. On doit évoluer, Donc, tout ça, on a sous. Tout le monde continue la chorale, dans le couple. Nous avons accepté, on a accepté, on a accepté, nous avons accepté de payer, je te parle de la mission, on va sentir. Je partage la mine, mon frère, la peine. C'est son nom, parce que tu partages ça. Tu seras là, il y a la réunion. Tous à la source, la idée, on a dit. Tous à la source, la télé, on pose sur la discorde, on dit tout comme c'est, on tourne avec les enfants, les enfants, les enfants, ils savent pas la réalité. Ok, ils savent pas, on va aller à l'eau. Pour tout comme ça, on va aller payer les sous. Et puis, ma capoeira est payée à pour ça. Là, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Donc, il y a des gens qui pour la balle, non, mon frère. Nous avons baptisé le Saint-Esprit. Donc, nous avons mis sur l'autre fois là, nous avons mis au centre. Nous avons centre de l'économie. Pour nous, quand mis, nous avons été à communiquer, sur la nous sommes appelés à la bonne. Et ça, c'est que nous sommes à la bonne. Nous avons enquête. Nous sommes à la musique, nous sommes à la musique. La camarade nous a fait mon corps, assemblée à l'église, tout le monde a quitté. On dirait qu'on a quitté ça dans les amis. Dans un peu de temps, on a quitté le camp, on a quitté l'assemblée à la camp. On a quitté le camp, on a quitté l'assemblée à la camp.
Donc na comme ça fait partout manière comme ça. Tous on a souci, wana ya ko relever, tous on a souci wana ya ba na kembo. Les amis là on va passer dans selon idée on a pris ça qui. Tous on a souci wana. Tous on a capé na makanisi bele, pour te faire na makambo, tous on a makambo à la paix. Ce qui va na kembo le lot comme to régresser le bien, si tu es à makambo, ya makambo kala. Alors, tout le monde a quand même une idée, tous on a une idée, tout le monde a tout sur le lac. Tout sur le lac vraiment, tout sur le lac ensemble, tout partager ensemble. Dès que au monde dès que un groupe na comme la biso de la pensée. Initiative de ces pays mon frère, initiative de et les amis. Tout pour ça. À chaque fois que tu as la réunion dans cette pyramide, bien tu as la caméra, bien le caméra va bouffer. Maman a mis maman chaque fois dans cette pyramide sur la monnaie maman a dit donc sur la monnaie là qui est là bas c'est monsieur on va se pour c'est c'est j'ai on a posé donc sur la monnaie là na kanisa malgré tout pas la mini de la cette pyramide la monnaie la scène ils sont dans la scène ils sont sur toi là tous à ils sont tous à mon frère tout le cas tout le monde a la fertilité mais on a tout la fertilité tout le monde a système à système on a bien un jour sur les avales qui aiment tout ça les avales qui aiment ça mon avis sur ça dans la mine et il y a partout dans le monde tout le cas tout valoriser et tout le système à capacité de on a comment il y a tout le jour Alléluia. la nacho yo papa lobi mwana kembo la palazate
maboko na yo nzambe na ye korekomande de confiance nzambe na ngai oyo azotraverse des moments difficiles nzambe ezala financier tobekeli yesu maboko tokonie kobondela bandako toleka te soki omoni likambo amen tolobaoka amen même na kobenga na telefone kobengi mpo toluka kolandela yango noki toyebi te eza basele na biso biso bakomobiliza ya confiance obisina biso soki koyeka lelo telema tozala na nouvelle direction po toyebi te tozala alléluia mpona nini tosengi bongo parce que stratégie na biso tosali ya kobenga na moto esimbi mwa moke tolobi amen eyebi ke ya to totelema nano ye te turo ya to totelema ya dali selema nayebi bino malamu nayebi bato oyo nano baye te toyebaki malamu alléluia tobeteli yesu maboko mpona présence abaneko okobanda bomoni communication aosala muta donc tozokende la fois passée tozalaki combien 21 personnes mais awa tokomi déjà 27 kuyeda bazalaki te bayansi bayeba bazalaki te baye te donc cela veut dire yaloko bazalaki te la fois passée mais baye donc merci beaucoup la présence de bino amen toko aussi zalaki centre bapasteur nyonso bazalaki babeki liboso à tous seigneur tout honneur koleka liboso bapasteur nyonso bazala koleka rue, alors nous sommes avec un Mozart, 16e rue, avenue de Libération 704 bar A. Alléluia. Évangile de tout. Nous allons pour A, la commune de Makete, nous allons Lemba, la Kamaputu, nous allons Raba, toujours dans l'église à Lyon de Dieu. Et quand même, il a révérend parce qu'elle était en Fouda, nous allons représenter l'église. Organisation Togolo Nasuka, maman va communiquer dans la commission nyonso, tout qui est précédé, moi communiquer ça pour la mission.
Amen.
Basila solo